Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda na Biso. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut, 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 salut. Bonjour la grande famille. Bonjour Balandignoso, il y a BBC Mpoi TV. Bonjour, bonsoir. Et qu'on dépendre car on a Royo Bokolanda Biso. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Et Zanga Wabino BBC Mpoi. Au coach mes vidéos, au partager. Pourquoi pas qu'on s'abonne. Voilà. Je crois qu'on a besoin de art, hein? Il y a art, il y a sud-africain, il y a Zulu, il y a Zulu, Kaka. Voilà. Voilà bandeko, tonino to solo la lisolo, mke ya Mama Teresa. Je crois bomoni titre, bomoni pe photo ya miniature ya Mama BBC oyo actually bino. Lisolo na biso ezake eza likambuni nyango eleka entre Mama Teresa na star na biso Poutine de l'écriture. Bande kotoko sola moi ebele parce que biso toyebi ke non mbula sika ezalaka makambo sika. Mais toza kaka na débit ya mbula sika makambo ebandi na landaki sortie médiatique ya Mama Top alobi mbula sika makambo sika na lingi polémique te na lingi suba problème te bande konanga nyonso oyo na blokaki tosi se bloquer to se débloquer biso nyonso alors mbula sika makambo sika. Vraiment sortie médiatique ya Mama Top ozo kapenza ke non mama azana sens moko ya kibomoto. Bon, imaginez Mama Top alobi ke no bande ko nyonso oyo to se blokana kina bango présentement to se débloquer malgré que non mutu akobate la bande na ye mais toluka kimia mbula sika makambo sika bande ko bo aimer vidéo bo partager tozo solo la ka li solo ngo ya Mama Teresa. Mama Teresa abimi, je crois qu'ils ont sorti une médiatique il y a 2024 hein, Tokyo Lubango. Et c'est plus basé qu'à na belle vie. Il y a un lobby ou bien à Tuni. Likambango ezanini o belle vie à sala Mama Teresa parce que Mama Teresa elle est trop donc dans Kolobanine aza vraiment attaquante vraiment azo attaquer belle vie na niveau moko nazo ebate soki azolinga belle vie atia zolo likolo nde ya pema ou bien de nini bande ko tozo tuna kaka parce que une mère ce que tali Teresa na belle vie Teresa za mukolo pas belle vie bandeko. Pourquoi Teresa zo kende nango ndenge azo kendele nango wana bandeko. No bandozo la pe bino ba image hein. Là ils ont ba tableau hein, ba tableau et image ya ba art quoi, ya ba sud-africain. Ils ont ba bon ba maman na biso o nde ba tekaka. Baza juste libanda kaka ya beach. Ba tekelaka ba touriste moni mboka o eza mboka moko touristique ba to ebele ba kotaka. Alors baza juste ka pembeni on a siko tuna pri wana. Batie prili kolo parce que baza pembeni ya mai na beach mutu nyonso soki aye na ville na biso awa alinga kotala mai akotala sepeli ne eloko ya ba sud africain azwi lipapa na bango bilamba na bango ya ba Shaka Zulu et tout et na ba hotel na bango eza awa ba hotel ya cher yango na pe bilamba oyo ba biloko na bango oyo ya ba sud africain eza trop cher na milliers oyo mais na ba kwa mususu ozwango na prix ya bien. Voilà, c'était juste cas pour informer balandi ya BBC. Tozonga na lisolo na biso bandeko. Et sali que Mama Teresa
bandeko azoni kobimisa belle vie, on dirait coupable moko boya likambo moko, on dirait belle vie aboma mutu, on dirait belle vie abimana mobali na ye, on dirait belle vie asala so pene nini toyebite bandeko. Mutu azalaka pe bongo te, mbula sika makambo sika. Mais maman Thérèse n'est pas. Allô? Ok, je te rappelle alors, s'il te plaît. Voilà. Et à Sori Bandeko, appelle ni Boutekoti. Maman Thérèse aza maman moko boye, donc on se sentir que non, azalaka mutu moko soki ayini mutu ayini. C'est pas bien. Oya kobimisa belle vie, ndumba oya kobimisa belle vie, donc babiloko moko boye yango te. Na maman Olive Ango 2024 kaka boye ne bandeli bobandi na kombo maman na biso, bobandi na kombo ya première dame oya sunga bino. À la fin des comptes, beaucoup finga ka maman wana. Parce que elle moko bozalaka pe na respect. Maman top ba posa qui peut ba question sur maman Olive. Elle a été sage à répondre. Mais aux autres la maman c'est qui maman Thérèse bandeko na mawa. Na mawa likambo ngo nini yango nga nazolinga na tuna bandeko. Famille libota soki boza awa boyibi ata likambo moko keno oyo belle vie asala maman Thérèse, et vous avez peut-être mieux, Bokoma ou encore maman Thérèse a se prononcé kaka. Comme ça, ce qui belle vie a yebi keno sala ye mabe. Parce que belle vie a za moi si moko za mute mamunene. Maman Thérèse c'est pas ça. Oza yaya, oza mama, obota pe bana basi. Zongi sa conscience na yo. O eza mbula sika. Mbula sika okiko za na ba comportement o oza nangote. Ce qui belle vie a sala yo mabe a mabe. Carrément. Kaka yo ano eko bimisa ba secret, o eko loba keno alinga ke pa mama et pas maman kuna mama benga kibiso ya ke kolinga kuna ayeba kiboy. Est-ce que nous on a à voir na ba makambo wana wana eza vie privée ya muninga? Est-ce que yo kolinga ba ya koloba vie privée na yo na nini na réseaux sociaux? Lorsque yo zo ko ya ko étaler vie ya mutu, siko nga na mituni na lobi keno soki mama Thérèse a ko informer batu keno belvia linga soki papa na ni kuna na kingakati. Siko makambo yango akilele sili nazo tuna ka mutuna parce que je ne sais pas na yebite bandeko et ça passe. Siko likambo yango akilele zandenge ni mobali yango oyo belvia kena kolinga kuna andimi belvi na kilele ou comment ezaka ka mutuna parce que biso a na réseaux sociaux toyebi keno belvia za kalele. Mais kaka bino isusu boye koloba keno alinga na kingakati mobali ya batu kaka bino naza kuna te. Parce que vie privée, atanga o nazo solula na bino awawa na kondimate peut-être na koloba vie privée na yako eba étaler vie privée nanga. Yango bomona kana ba analyse nanga belé lorsque na salaka na sala nini na kota ka penza na mozindo na ba vie privée ya batute. Mais ce qui matière moko eye sur les réseaux sociaux na sala nini na salaka analyse mais na ba réserve belé. Maman Thérèse ya bandeko eza pasi bandeko parce que Maman Thérèse a façon azo mais la likambo yango ya belle vie, c'est pas ça. Ou encore eza kaka ba journaliste ou encore ba chroniqueur ba chroniqueuse nde baza ko linga komema mbutu na monde yango ba artiste ou comment. Moi je ne pense pas que non eza ba chroniqueur ou encore ba chroniqueuse. Vous savez pourquoi? Parce que moninga ne naza bosi bobenginga que non boyamba hein? Na koyebisa bino ke bon bandeko boyambelanga eloko oyo nalingi oyo te. La preuve ane ke tomona ki ata mama Thérèse et mama top kutuna et pas Yves abana ba Yves nga nalingi ba problème te ba komba batu nalingi te. Mutu azala ka bongo na conscience et non pas mama Thérèse façon ça vandeli na micro donc yé na micro a sans akanyonso. Likambo eza nini na to olingo yeba belle vie asala mama Thérèse nini po mama Thérèse azanga atako loba keno o ezambula sika janvier sili parce que émission asala ki yango avant-hier na mona ki yango kutu depuis lobby wana mais moi na sala analyse ezaki te parce que na banda ki kobima alors ekufeli pété na bino na récupérer ta lelo na sala ka analyse na ngai. Bandeko bo aimer vidéo bo partager et zanga wa bino BBC Mpoi. Voilà numéro na biso za toujours wana bandeko bo soutenir chaîne na bino, et ça vraiment biso bien. Bandeko tozongela na lisolo na biso. Maman Thérèse
likambango eza nini parce que jusque là alobaka te likambango eza nini nde tongi na toyeba Belleville asala ye nini oya koloba babiloko moko boye ba vie privée ya mutu wala siko po je crois que non vous savez que non bandeko na minute oyo Belleville ba filme o Belleville azokotisa bandeko to chama ina munoko te ha to ndima je crois na sala ki yango mo analyse a muke ba filme oyo Belleville azokotisa mikolo sur na chaîne na ye bandeko non eza éducatif afongoli bato ba mémoire na ba makambo moko boye ebele yango nga na mituni na bi est-ce que bandeko boyebi mutu soki lipamboli na yo eza na nzela ou encore bato bazomona lipamboli na yo ndenge ezo briller bakolinga basani diable azakarizer diable akolinga kaka luka ka place moko boye pona ko déséquilibrer yo pona ko déconcentrer yo. Je crois eloko oyo mama Thérèse azosala azolinga ndeka ko déconcentrer nani Belleville na musala na azosala na ba film kitoko azokomela bato. Mais non, lorsque on voit koloba mabe ya Belleville olobi boye Belleville aza na bolamu te yo pete ngozo koloba mabe no zoloba yo oza bien. Moi nana loba kango lobi no nazaki na sœur nanga mona bino bomoni mama oyo c'est juste ba mikolo ba film Belleville azokoti c'est ça trop même éducatif. Bazolinga ba déconcentrer ka mwana mai. Bazolinga ba déconcentrer Poutine. Tango ye olobi azo mobali abatu toke kuna boye akeko olinga kuna boye na Lubumbashi boye ekendeki boye nini ezongaki siko bolamu ata moko ya Belleville zaate. Mais non mama ndima pe kasike non na minute au Belleville vraiment ba film azokotisa na chaîne na ye non ça va mbula sika makambo sika dès le début kaka bobo bandi déjà pour na ko déconcentrer batou diable aza mabe hein diable atake no alukeli yo koto yo kangi kote kuna azaka na plan mususu akoluka po kaka déconcentrer po kaka kwesa yo nde ba mama Thérèse ya wana likambango ebandeli wapi esukeli wapi parce que tosi toyebi ke no mama Thérèse alingaka ne Poutine te siko azalaka on dirait soki alali bondinga na komi omona on dirait ye moko nde abenga ba journaliste po aloba kaka sasa. Mais ngai na place à mama Thérèse bandeko soki tobi to solo la bien na place à mama Thérèse na ko se gêner ata parce que depuis mama Thérèse bandeko ko sala ba sortie médiatique na kombo ya Poutine ya Belleville au grand jamais Belleville a répondra au grand jamais balobaka ke non soki ozo attaquer mutu encore ozo sala mutu mabe ou encore ozo boakela mutu ba jeton et kazo répondre yote silama parce que na minute oso etobito solo la bien na tali ba commentaire bandeko eza na mutu moko te azo sepela na ba commentaire na mama Thérèse eza na mutu moko te azo sepela na mama Thérèse je vous dis eza na mutu moko te asepeli na ba commentaire bo imaginez mutu moko kuta tunya lebi bozo informer biso ke no Belleville aza na mobali parce que biso toyebi na réseaux sociaux ke no Belleville aza la kalele siko bo imaginer toke na ngonde ni na place à mama Thérèse 2023 nyonso kaka Belleville na munoko no kaka Belleville na munoko no mbula sika mama oki ata ko changer te mbula sika oki lo bate moi na ko mama top na biso ndenge asalaki mama kaka ba problème menga na place na yo nako silama soki na yebi ke no muto nazo piéger muto nazo lukele ba problème mais répondre anga te nga na obima zoba na obima vraiment zoba oyo kaka zoba ya zoba po ezalaka te loba likambo yango o Belleville asala yo toyeba soki to condamner Belleville to condamner mais oya aka ko salelaka mutu ba analyse ko salelaka mutu ba émission butu moye ko salelaka mutu ba émission mais likambo yango oya sala yo toyeba aka te likambo yango munene oya sala yo toyeba yango ka te po ya ko informer batu ke no ake ko linga place a mokozi ndo yo moni ke za spécial ya ko informer batu
Mais je ne pense pas que non, ceux qui ont des balinga, qui ont na kingaka, tu linga oboya, je ne pense pas. Parce que tu es une femme libre quand même. Ceux qui payent des balinga, qui ont na kingaka, tu linga oboya. Mais non, bandeko, to solo la pembe. To solo la pembe. Ceux qui yo, ne balinga na kingaka ti wana, Mama Teresa, olinga ki koboya, eza motuna. Bomoni ke no bandeko, moko, il faut tozala kabatu, moko, âge peto etiza kapé total kapé âge na biso hein total kapé âge franchement soki kuna belvia kena kolinga balinga kande yo Mama Teresa olinga oboya eza motuna bandeko bo répondre na nunga ezaka motuna je ne pense pas que non ce qui ont des balinga kayo kuna olinga oboya non olinga po boya te olinga kene pe wawa bref naza kuna te ba vie privée à mutu ce qui mutu ayaka ko étaler vie privée na yete alors inutile pe to yaka na vie privée na ye to lobela parce que depuis Mama Teresa bandi na kombo ya Bellevie au grand jamais Bellevie répondra. Mama Teresa ba sortie médiatique na yo ba tebele ba attaquer ba tebele ba sepelaka na ndenge osalelaka émission te ba tebele ba sepelaka te mais jusque là ozwaka mayele te je préfère 1001 fois Mama Top. Je préfère 1001 fois Mama Top franchement. Batu bazola la bazokufa balali balamuki bakufi balali balamuki bakufi to koti na 2024 ma ya nzambe wana likolo na yo likolo na biso nyonso awa to moni 2024. Batoto bandeki na bango 2023 combien batiki biso mais biso nzamba sa biso nanu grâce wana nzamba sa biso grâce wana to koti na 2024 bozo bape liboso eria donc neti 2024 oyo biso neti na minute tozo kumisaka nzambe pona mawana ya ndenge koti biso na 2024 jusqu'à présent tozo kumisaka nzambe mais eza ko kamwa mama moko mukolo na âge na yo wana eza âge moko ngana lobela ata mama na ngana bi omoni âge na yo déjà eza âge moko ke non ozoke déjà na kokufa lukaka ke longi nzambe obongisaka déjà nzela na yo moko peto tala ka ba âge tango ko ya o relater batu alinga boye depuis po bandaki 2023 mobimba depuis o bandaki 2023 mobimba na kombo ya Bellevie. Mais tu as vu la personne azo focus kaka na musala na ye a croiser le bras et la tête toujours haute. Parce que pourquoi bozolinga ko déséquilibrer? Pourquoi bozolinga ko déséquilibrer Bellevie? Mutazo sala musala kitoko. Eza kaka mutema mabe ou encore ozolinga kaka ke non o inisa ye pa batu na babiloko koya koloba batu ba ina e non. Mon kilipe to essayer changer batu pe basi ba timbi na minute plus tozo ba réseaux sociaux eza mabe plus pe réseaux sociaux ezo sunga pe batu ko ba o aza mutema mabe o aza mutu malamu o azabo c'est pas bien réseaux eza nini to tuna butulo kwa moi Mama Teresa c'est quoi eza nini mama eza nini okiko sila matin na kombo Bellevie répondra yo te. Je ne pense pas que non ce qui a calculé kayo. Et nous allons bien que non, ozoe ba que non na minute que non, ozana o epa na SB. Lorsque ozana SB kuna. Si là na Bellevie, tu ebi que non, guerre eza wana ya musala. Mais lorsque yo sala ba sortie médiatique oye ko loba boye, ko loba boye, ce que ozala ka porter parole to ebi pété, ce que ozala ka envoyer spécial pe to ebité. Ozo mona te ke na sima wana pe ozo bebisa pe kombo asila na sima wana. Mais pas ces kaka bandeko réseaux sociaux bandeko ba mama ba yaya ba leki total kapé âge. Anezana ne bandeli. Anezana ne bandeli po ba o ba kufaki na 2023 ba leki biso ne loro mon côté. 2024 pe to yebi plan ya nzambe te. To yebi pe plan ya nzambe te. Toki pe ko fuka mate toloki elongi ya nzambe to sengi pe ma nzambe za likolo na biso to lela pe to luka pe protection en 2024 oyo. Hein? To luki pe protection en 2024 parce que to yebi te to la tozo la muka. Mais ça fait très mal bandeko. Et ça la passe ya kota la maman moko mukolo azolo batango azolo ba déjà azotetu o baluba baloba kasoki mishiku azoto mbebo pe bozo ngula peza oyo tikali kaka keno azo ata poizo ata lisasi abeta ka Bellevie comme ça mutema na epema. C'est méchant.
C'est méchant. Oso poni na yo côté na yo ya SB. Vanda pe kimia sala musala na yo kimia eko pesa eko salo kitoko. Et salo bien makasi. 2024 oki ko sila maté le quoi maman top a le 2024 na lingi na ngelo côté ba na lingi na ba problème té. Ba tout nyonso na bloqué ki ba tout nyonso to se bloquer na ki to se débloquer. Et fait que déjà message moko très fort. Mais maman et Thérèse azobima pour na kwa ko yebisa bino vie ya belle vie, soit disant belle vie boye, belle vie boye. Dans tout ça, na ba journaliste na ba chroniqueur ngo o ba yambaka yo. Pourquoi bazangisa ko tout nos questions koloba au juste belle vie asala yo nini na vie na yo po façon yaka ko niata kombo belle vie. Bozanga na question na poani. Peut-être que vous posez des questions na penza bo che yango penza bien. Avant d'akimia ozanga eloko oloba prochainement pe kozanga makama oloba pour na belle vie. Pour ceux qui ont la belle vie, alika ne na uti koloba. Ah bandeko, bo aimer vidéo, bo partager s'il vous plaît. Bo aimer vidéo, bo partager. Aimez la vidéo, partagez la grande famille. Bon moni biloko ba sud-africain et ba zulu. Ba biloko chaka zulu abandai rolata yango yo awa. Donc ma maman o bazo teka awa baza juste Libanda Beach. Libanda Beach. Donc on va teke la ka ba touriste. Mon eza place moko touristique. C'est au moins ça. Bala la kapé awa parce que ba uti musika na ba village na bango. Bala la kapé kaka awa. Na tongo ba muki ba kiti na seku na ba ke ba sukoli parce que na beach ba douche za ba nini ba sukoli ba vandia. Peut-être fin du mois nde ba fa nini azongi peut-être moi na ya vandia wa yena na zongi sukuna. C'est ça. On est à vie ya ba sud-africain. Vous comprendre bandiko tozonga na liso na biso za maman top. Maman top. Maman top et ceux qui maman top, maman Thérèse, s'il te plaît. Oza maman. Zalata na kobanga nzambe. Ko bebi sa réputation à mutu. Eza bien te. Parce que ceux qui yo pe ba bebi si réputation na to monaka awa. 7e bagarre. O tomboka. O tomboko lingata o pasola bilamba. Alors eza na mutu moko ta linga ba ya ko étaler vie privée na ye. Je ne pense pas que nous avons dit ma vie privée, nous batandango. Alors, pesa na moninga pe pisiko, pesa moninga pe, pesa moninga kimia, et ça le bien, et ça le vraiment bien, maman nangai. Bozo comprendre bandeko. Mille et une fois na préféré nanga maman top. Oh ça la sortie médiatique tant que artiste. Oh yokoki ko ça les anines. Lancer message na ba fan na yo. Lancer message na ba fan na yo. Yebisa ba fan na yo. Non. Ba fan naza wana po na bino. Bino boza wana pe po na nga. Naza na filme moko tozo tourner na SB po na boye. Na filme yana na kozala. Na lingi na mona ba j'aime na bino. Bo partager, bo aimer. Tout bo kenata ko s'abonner na nini. O lancer message. Ya oyo zo préparé po na ba fan na yo. Mais yo zo sa la sortie médiatique po na wako boma muninga no artiste. Ozo ça la sortie médiatique pour na koya ko boma muninga na yo artiste. Est-ce que ezo sonné? Nyoso ezani ni ko zanga ki professionnalisme. Natika la ko mone loko te na ba pays mususu ya artiste abimi pour na koya ko tonga, pour na koya ko bebisa réputation ya muninga na ya ndeko na ye artiste. Mais l'ingo za la paix bien ceux qui Belvia bana ko répondre yo. Malheureusement dommage Belvia répondre à yo te. Mutazo bima kiwelewe les anani. Mutazo bima kiwelewe les anani. Hein? Voilà la grande famille. Minga kolobeza est soudé. Toyeka pona kolobela ngo peut-être ye maman Thérèse akanisa on dirait elle est asa se pendenge nini na ebité. Lobela biso oyo Belvia sala yo. Lobela biso o belle vie a sala yo to yeba nanu from there nde to koyeba ninga ya ko discerner likamwango. Eh bino bongo. Eh maman Thérèse bazala na batu boité. Pokuna belle vie kene ko linga soki yo nde ba linga ko kuna. Ongo vanda pe bushi be okangika munoko no pe pa okepe wawa. Poka la chance ane ko ela ki yote. Et vous informez biso ya koloba keno Belvia za ne lelete.
parce que bato nyonso sur les réseaux sociaux belle ville quand sou bino boye ko ba keno alinga place mususu alinga place boye alinga mobali ya bato kaka bino sikoyo omoni keno na yeko comprendre que yango nga na za assure na communauté congolaise oté oki ozala oyebi histoire ya mutu te mais façon oya ko betela ngo on dirait vanda na ye olia na ye mama Teresa Silama o eza 2024 Silama kendo landata émission sortie médiatique ya mama top ozwata mayela ki bo moto kuna kokanisa te keno lorsque ça ba sortie médiatique ozwa ko boma muninga na yo lobaka bato o bazangi ba conscience bato ba pesa bino ba conseil te ne ba obetelo maboko parce que ozo sala ye je ne pense pas que no yo kolinga ba salo yango alors à quoi bon yo sala ngo muninga no pe artiste bima sala sortie médiatique lance un message na ba fan na yo bima sala sortie médiatique na ba fan na yo et ko salo bien ko salo ki bo moto et non pas aux autres sortie médiatique oya ko boma baninga na yo ba artiste baninga na yo ba collègue na yo bino bongo voilà la grande famille je vous aime tokutani bandeko nazonga na biso toza na été hein donc o baloba ke non le soleil est pénible le soleil est pénible je vous dis voilà je vous aime bien tokutani wana eza bakoko na biso ba mama na biso ya ba sud africain ya ba zulu ba ya kotekela biso awawa bon biso te hein ba touriste c'est au moins ça je vous aime bien bandeko tokutani prochainement ciao Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.